Bonjour bandeko, soyez les bienvenus na chaîne Maman Lydie. Le to une recette malangwa. Tout ça une recette malangwa na chaîne ça, je crois tout ça na 2 3 ou yeah. Toi na 2 recettes malangwa déjà na chaîne, ils sont différents ou pesa différents. Il y a un tout ça malangwa na biswawa. Toi na citron na tion kaka awa po ya on a sokola malangwa na mai ya oche na citron na présentant awa na tia sous citron to na sokola de na citron na mai ya moto na citron na citron na jimbo simple na pilipili ya wana na pilipili ya mikie ya vert na oyoyo na lingi sala moi pimbo moko boye différent na poivron vert quand on a une litungulu na mungwa simple mais kitoko pour mes recette pour là. Hello guys, welcome back to my channel. Today I have fish here. I already have this recipe to my channel but different. I cook that different way. This one another recipe. I have my fish here. You can see here fishy. I have a lemon. This lemon I already used this lemon. When I wash my fish, I using warm water with lemon. When I wash that, you can see. If you have no lemon, you can use vinegar. You can use vinegar. I use that. That's why I put that lemon. But I don't use lemon no anymore because I already used that when I clean my fish. I use for lemon. You see here. You see, I have jumbo, simple jumbo. That's here, jumbo. I get chili, big chili. I have small chili, green and then red chili. I have pepper, green pepper. I got rough onion, and then I got salt. Just this recipe is simple, but it's nice. This Congolese way is very nice. Try if you like it. Try if you like it. Andeko yango sikoyo na nina kata biloko na ngai na nika mapona ozongela bino na nibe video eza mulai mingi te na mwa olinga video za ra mukuse mukuse so mulai mingi pe batata na pe mingi pete donc eza mukuse pe et ça peut bien battre. Merci simplement kiza kitoko awa to chama mungwa mukie. Here I had a little bit salt, not too much, but I have jumbo. Na kima mungu mkeno balula awa na kati biloko na ni video za munene te ana wasa libanda camera ana kati nyonso sune na nika. Here I chop everything and then I need to blend that. And then nika muna blend up when I was on the bin. Yango ndeko na bomoni oyo déjà pilipili ezana nini bomoni eza vraiment ya pilipili bandeko donc soko dia pilipili to ko tia so lia pilipili mais le mona oyo leke belo diminuer donc pilipili ya mikie na nini c'est la moi pimbo moko boye et ça la bien maintenant na présenter mino une ngate no cha une mikie. Guys, you can see here, this one is chili. If you don't like chili, don't put chili. Or you can put less chili. Because chili. Okay, we want mukie. Pozana we na mukie. Add little bit oil. Vous visitez chez Nanga, vous mona na malongo de monsieur malongo na sala na chape biloko différent eza pe kaka kitoko bomeki o pesa kaka kitoko esala bien kolamba ba changer ngo ba ko changer ngo otanda
Nous c'est plus kitoko oh puis so meki on bo sepela vraiment simple ko tu blo mingi mais kitoko parce qu'on a otika ngevanda bongo na kozongela bino to na otiana makasa na mpona za makasa na ngape awa na somba yi makasa bande ko moni o makasa na ngai eza na cheko na congélateur des boye omone eza lisikoyo na otika ngwelemba muke après avanda tia na osukola ngo na pe na papier aluminium nanga oyo papier aluminium nanga guys. I have here leaves. I'll use that for when I'll make my fish. I have leaves here, you can see this. You can buy that in Africa shop. Sikoyo na somba kiango ila kina congélateur na bimission bande lemba che lemba nango après na sokoli yango après na gotia mona okanga bo mona bandeko yango yo awa omone bimi omeka ngo bo sepela ana che chassé na kanyo chassé ce qu'on a otika ngevanda na kanyango chassé bandeko yango toto chambisa mai na biso afu na sokoda makasa na ngabo mona na bopu na videla mulai na sokoli yango na chonso na sani awa na otaka de makasa so na obomba na otaka na papier aluminium na prende na tie makasa mon na tie 3 papier aluminium tomba msata pe no tia makasa otaka de makasa because makasa so ke so be fresh bezala te stili tu de makasa et après on tia voilà ça ka moko après msusu non ça non les amis ça exact 6 morceaux dans chat 2 vous amener limité yango sikoto ye awa ndeko na banya na mutu nanga tu na kat just here I need something to cook that I want my fish to have soup and liboke na ngeza na soup and please miss baby sala mai na umonde ngezali yango après na kokanga ngo kanga na mono fini ya o fini o kanga moi je na fini kaka po bana bazo pe osala ba videla pasi ba mama oza yo moko na tiri kamera na scène fini yango yango bosi la tango ebela na wala sabino na pena sala reste wana ozonga bino si ma mex yango yo awa wana sena tema ya moto sala bon pe be bien leko yango yo mboka ngebe za soup moni alobaki ezala ya soup na obimisa na sani na cha omona vraiment eza kitoko pimbo awa et on a tiango déjà au sikoyo eza soup ebeli kitoko ngani ngaliboke na ngana soup momeka ngo ozala desite pilipili ezali ya ezosala pimbo bandeko yango liboke na ngai yango oyo ebeli vraiment kitoko
Merci. Si vous avez une recette, vous partagez ça là bien. Abonnez-vous à la chaîne Maman Lydie. Vous avez décidé. This you can see my fish done. This Congolese way, so delicious. You can try that with cassava. You can eat it with cassava. Very, very nice. Try that. Merci beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne Maman Lydie.